Allez, ça TikTok, depuis ta côté TikTok, ma solo na depuis te. Bande konanga na zoe bisabino makambo eza ebele, makambo eza trop. Awa na TikTok. Nani nazo kotisa na TikTok? Tutangu yei. Prince Penge. Merci beaucoup en tout cas. Bote. Bon accès ça de que les yo azali aboye. Azali aboye. Et c'est quoi démocratie yango union sacrée na la muka. Oh. Tu dis que ça ma. Kolanda yango lelo na popa. Pour webe te remise le plus de Camille de Salama. Ouais. Après numéro 20, exact numéro 1. Et ça 21. Numéro 20. Après numéro 21 numéro 1. Numéro 20. T'es zaka numéro 20. Numéro 21. Remise le plus de Salama qui me courant na CNI. Numéro 20 après c'est le Boko. Na numéro 21 donc pour voir les autres comment Boko a failli nous d'ici. Combien un mois. Prince, rendez-vous na présidence. Pour nous ni batunyo c'est beaucoup comme Kokima Martin Fayulu azoki nekaka epaka to mouvement citoyen ba longwe ba za côté kuna ba Frank Diongo ba set kikuni ba matata kuni bango. Biso wana ezali mosala expert basali ba représentant na biso et sur base ya ba rapport au batindeli biso tokomeka kosolola pour que ezala entériné, ça peut corriger mais c'est le nom qui est proposé. Donc Congo ya makasi. Alors est-ce que vous pouvez me savoir sur boyokani nini concrètement? Bon, je crois qu'un point de presse a été fait. Toyokani programme commun, Toyokani principe ya ozana candidature commune, pe critérium pour na candidat commun, ndenge to solola entre biso. Est-ce que ba critère on a to bango déjà population oye bango déjà? Ah, ezali makambo akati, ezali ba critère obino boyebi tozo luka pote Congo d'abord ezala uni, Congo ezala bato bazina bolingo ya Congo, expérience na bango, makambo kilikili eza critérium moko mulai. Bon, si on a 4 on a toyo que Martin Fayulu azate. Bolongoli ye to ami longoli. Bon, je préfère que na point wana ezala bato va participer parce que ba délégué na no bazongi te. Tango ba kozonga, bango ba kotalisa bino. Mais vous avez délégué, vous avez en contact, vous avez un rapport, certainement quand même, oui. Délégué na yo ABCO et logo ni lodi eleki kuna pourtant nous beaucoup dans les travaux na bango. Donc voilà parce que logo na ko yebisa yo ami longolité ezalaki na moi makambo moko boye fallait to bongisa kati na biso. Mais makamwane bongisa mais ami longolité. Pourquoi ami longolité donc longolié? Donc ami longolité c'est-à-dire que ezagi na ba principe bato nenge tokutana kikuna par rapport ya ba attitude les uns des autres nde fallait ko bongisa nde bongama ki bien tende tolobaki to continuer na niveau ya 4 wana en attendant. Mais ils ont clair de non, Fabien, oui. Je ne désespère pas. Je ne désespère pas que les Camboyo, ils ont kabola biso, yena biso.
qu'à un moment peut-être ça peut être résolu. Donc je ne préfère pas ici m'étendre plus, mais ce que je peux te dire, donc en d'autres termes, parce que nous avons un objectif dans les populations, il faut comprendre, parce que nous avons la émission actualité expliquée. Donc en d'autres termes, on voit que non, bolongo ami longolité, mais ayaki na makambo moko boye, obino bogondi mayangote, ndi bosali groupe na bino de 4. En tout cas, zala na patience, ceux qui makambo ya koloba, ceux qui penza ki tokomi na suka, que makambo bongamite tokotalisa na nzela ya population parce que tozali redevable na peuple. Mais en même temps, comme acteur politique, quand il y a encore possibilité de pouvoir discuter, il y a qu'on faire avancer bateau, et tous à la biso pas solingomba moko, il faut donner toujours chance à ça. C'est pourquoi je voudrais pas m'étendre là-dessus. Il y a responsabilité. Mais na c'est que non bino ba candidat mususu vous n'avez pas apprécié le fait que il semble à Finga Gibino comme Bamiyibi. Est-ce que c'est la raison pour laquelle Botier Libanda Masano on va dire comme Ami Longolité? Fabien yo yebinga bien, est-ce que ngana roza muyibi? Non, na lobby bongote, ngana lobby que entre grief oyo na yoki na batubi nous na ba on Afrique du Sud que entre autres Bosengaki a méga pour expliquer parce qu'on a respecté vis-à-vis à baninga ba candidat. Peut-être que ça limite ya on lobby que tant qu'on sali ya ngote moi on a habitué zate ou bien ezay loko mususu parce que est-ce qu'il y a un problème? En tout cas yo yoki na yebi ko zaka matoi milai na landi oyo lobby. Mais ngana ebisio en toute responsabilité à des choses que nous devons faire et puis ceux tous lingomba il faut tous là par principe moko ndenge tozoken. Donc en d'autres termes binona banaye vous avez principe moko jusque là on dirait. Allez, je préfère dire on dirait. Moi pour que c'est nizali. OK. Est-ce que allez ça TikTok depuis ta côté TikTok masolona depuis té. Bande konanga na zo ebisa bino makambo eza ebele, makambo eza trop awa na TikTok. Nani nazo kotisa na TikTok? Mutango yeyi. Prince Penge. Merci beaucoup en tout cas. Bon accès ça de que les yo azali aboye. Azali aboye. Et c'est quoi démocratie yango union sacrée na la muka. Tu dis que ça ma Bolanda yango lelo na pourquoi? Pour webe te remise refuse de Camille de Salama. Ouais. Après numéro 20, exact numéro 1. Ezaka 21. Numéro 20. Après numéro 21 numéro 20. Numéro 20. Tezaka numéro 20. Numéro 21. Remise de refuse de Salama qui mukora na seni. Numéro 20 après c'est le boko. Na numéro 21 donc pouvoir ils ont comme un boka faulu d'ici. Combien un mois. Prince, rendez-vous la présidence. Pour nini batunyo se bakoni kokima Martin Fayulu azoke mekaka ipaka tombe mouvement citoyen ba longwe ba za côté kuna ba Frank Diongo ba set kikuni ba matata kuni bango tout bazokima nini bazokima pa Fayulu. Mais tumba ya vos oppositions za kapasi. Soko lenda te lokola ba Prince Penge 23 ans. Mais sinon chacun est libre d'aller où il va, où il veut aller. Constance, intégrité, et ça m'a pour la montagne sauter. Ce qui est sûr, c'est que Bisso, le plus important pour la Bisso, alliance de ça, la Bisso, la Moukana, Martin Fayulu, na peuple. Donc, Bisso, alliance, c'est le plus important. C'est pas parce qu'il y a une somme de candidats de gagner, mais c'est le contact et l'alliance avec le peuple. Martin Fayulu, Anango, Lelo, peuple a aussi besoin de confiance à 100%. Et c'est tout. Non, nous avons compris que il y avait un piège. Sur la Macamboya, tout sangana, tout candidat bisikanya sopona, kadima tricher, pour qu'on ne peut pas tricherie. Mais si vous avez un mouvement citoyen, vous avez un bongo, le but est que candidat comme yo pour candidat comme l'absence même de candidat, ça me rend dingue. Donc, mais nous sommes d'accord qu'il faut tout sangana pour la commission motomoko, mais il faut la règle du jeu là, donc la critère là pour être tout pour nous opposer à Malam ou pour le Congo parce que le Congo a besoin de changement, zali l'équipe, piaka l'équipe, ça les réalités. Rwanda bisi moi le bio, ba territoire wana occupé et comme sikawa autonome. Donc après ba connexion na Rwanda. Toti kambo kandengwana non. Prince Penge. Martin Fayulu a combattre campagne na moyen nini parce que moto azali ko pesa mbongo ye wana aboyi pe ko soutenir ye.
Non, Motomoto appelle ça Fayulu Mbongo. Mbongo, bah, sa campagne en 2018, Zaki, bah, don, bateau, Balingi Congo. Et deuxièmement. Bateau, bah, yebani na Fayulu ou bien, bah, yebani na Katumbi. Non, mais Moutinho, ça yebani na bateau. Bateau, wana, eza banani. Est-ce que, non, bah, Moula Oyo, ceux qui Fayulu, Zaki n'a pas partenaire. To, comment on a l'issue Fayulu na bavion, n'est, to, Zaki, comment on a eu. Mbongo, Oya, Kenango, na Chikapa, na Kananga, Zali Poussou. Ils avaient vélo, ils allaient avion. Et ceux qui payaient avion, ils allaient en Kai, na aucun abonné pas, bah, non, qu'on a en Kai. Fayulu atimaki bo déposer ba candidature na députation parce que la rezala quitté. Non, c'est pas ça. Sur les agipons en Mbongo, les Chadar longa ma pronomina 2018. Il faut peuple à Lingayo et Fayulu va linguer. Donc nous on n'a aucun doute là-dessus que Fayulu a cause de la réélite numéro 21 à cause d'Angwende Kalamingité. J'ai la confiance, vous allez voir. On va démentir tous les sondages. Donc maintenant pour le reste, Lobio Fayulu Azimbonge pas Kabila. Balongwe Komio Fayulu Azimbonge pas Katumbi. Lelo Azimbonge pas Félix Tshisekedi. Mais je comprends pas. Parce que Mbongo il y a Katumbi, il y a Kabila, il y a Félix. Kaka Fayulu nde ba pesaka. Kaka Fayulu nda za moto ba kotia Mbongo na libenga na. Mais nous avons noté que Fayulu Azamabe parce que même temps ba uti ko sala ceux qui les 4 patrons ba sala sur les 4 patrons Fayulu atikali mongo. Non, en fait, Batu Balingi principe mingité. Na vie, même la Bible dit que ton oui reste oui, que ton non reste non. Toyo Kanya a token en Afrique du Sud, Afrique angélée. Tobi Ezaga va représenter 5 candidats. Tokome kuna tokuti ba mouvement citoyen. Pas comme en Afrique du Sud, on a foutu les bangos bien, on a foutu les bangos botey à l'Ixwana. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a manipulé les jeunes, pas même bango kuna. Toyo Kani que token en Afrique du Sud, toke kuna pona, et le Kaliboso. Tu élaborer des critères pour un candidat commun, mais tu peux pour un candidat c'est ça. Et là, quand il y a mis balai, tu as une stratégie pour être cadiment, pour préparer fraude et sur après ça va être 4 millions de Congolais qui ont la carte de la carte n'a pas déjà bien c'est moi. Donc comme kuna baye o ndenge zaboye, tu as créé une plateforme. Tu as vu tu as ndenge wanate un délégué un pouvoir limité. Comment va inventer ou y a autre non. Lengo yoto kubola, lambo kanyaso, tele mape otuna, makoloba, tenge ya kombato. Lengo yoto kubola, lambo kanyaso, tele mape otuna, makoloba, tenge ya kombato. Dengo yo tokobola, lambo kanyaso, tele mape otuna, bakoloba, denge ya kombato. Dengo yo tokobola, lambo kanyaso, tele mape otuna, bakoloba, denge ya kombato. Banda senda jantotela, na bomba pena matadi, na koti na kisangani, akasai pena katanga, le kangambo ya pasa, yati Angola, ota magabo, bandi mi pa kombato, ngengo yoto kubola, lambo kanyoso, tele mape otuna, bakoluba ngenge ya kombato. Nengo yoto kubola, lambo kanyoso, tele mape otuna, bakoloba ngenge ya kombato. Na Porto tina Bruxelles, Converso tina Liège, Itana mama Paris, Italie, Espagne, Portugal. Ilomese banagaza, banani ba combattant, banani ba kodute,
saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Nenkongo. Germany tina Angleterre, Canada tina USA, Kitangambo ya Brazil, bandimi ba combattant, Bilombese ba Cubana, bandimi ba combattant, Banani ba Polite, Nandema ya combattant, Lengo yo tokobola, Tambola mboka nyaso, Telema peutuna, Bakuluba tenge ya combattant, Lengo yo tokobola, Tambola mboka nyaso, Telema peutuna, Bakuluba tenge ya combattant. Monguna alonga te, na mabele ya Kongo, esengeli boya tosangana, tokumela ekolo, yokombatanga telema, komoko esanga te, na mabele nzambe ya pesa, oyomboka mole. La 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 Tolobaki populete, akanisa kiliseki, totelemeli bakontrezole, Kagame kunda kanambe, Bilombe bana ya Congo, on dirait que l'Angleterre, bana ya Kimbangu, balobi bakolonga, ndengo yo tokobola, lambo lambo kanyaso, Elena Beotuna, bakoloba ndenge ya kombato, ndengo yo tokobola.